Laurent Salambi Amédée Mackenzie Poutine Nancy Mayasi Forza Italia Trésor Soki Idriss da Costa Zingania ou dansant relax Papucho Matendele Audrey Amérique Héritier double impact Gaëlor Mbala Photo Feti Eric Makonga Basela Irène Mbako le scénario Ekilombo le baron Magali Bokungu Joker Liva Lobaki Nabanga te Soki beta peri pembeni ya bolimo Nalinga te. Voilà, merci beaucoup bana Congo bande kobolanda biso partout à travers le monde. Nalobaki mboko Bruxelles toye tozofuye kaka ba invité. Ba invité to senga bouta partout à travers le monde. Au continent mboko Bruxelles, au leki na fimbo te c'est que aux passagers à Bruxelles te parce que awa déjà to fungoli ba porte ouverte. Nalobaki lelo to yambela bino ndeko na biso era Ramsès oazo déranger mutu ya ba warion mais to solamo masolo eza ebele parce que yaloba toujours vérité azali garçon oyo na loba a compté parmi ba journaliste ou ba simbi communauté européenne na beta batour na poto ou za 4e fanaye awa nazala awa soki naza era azala awa te aza parmi ba journaliste oyo ba soutenaka ta na musika azala na Congo azala na Suisse azangisaka kotianga loboko te parce que bayebi ke ndeko soki aye na mboka oyo to vivaka toujours na pasi en tout cas atiaka moi un plus en tout cas lelo eza plaisir à trop ya yamba na fimbu oyo eza chaîne na bino ba avion o bo se déranger ki bolobino era kuna azo déconner ba ndeko na biso ba abonné à fimbu meto yamba to sola ba actualité za ebele ya za mutu ya vérité asola ka masolo ebele na vérité en tout cas na pesi merci mingi na Joël Salambi millionnaire wa encadra ken piana na mboka oyo parce que na mboka oyo bandeko ebele toyeba basulora biso en tout cas vie na ngajonga chez jonga nganda taba vie na bomba te vio soli mabe biso to ba petit na yo foko yeba ko sola avie nanga en tout cas na pesi merci na elle-même Velian Twingo wana mwasi moko ya mbongo ebele na Paris na pesi ba mbote ebele era Ramsès bonjour. Bonjour, bonsoir, na bateau na biso na minute. En dehors de Bruxelles, il faut préciser. Non, toi à Bruxelles, na personne bonjour parce que mission déjà est au salon à 12h, c'est que bateau na biso il faut te ça bonjour. Bateau Australie ba rosa na butu, il faut te ça bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir parce que ba air est compliqué. Nzamba merci. Bonne santé. Pepele, tout va bien. Plaisir à toi Yambayo. Merci. Na habité to côté na Belgique, yoza muto tambola petro Ouais. Era Goma, era Kinshasa, era Suisse, era Londres, era Allemagne, era Italie. Na habité ezara ba contrat ozo na musala ou bien za bitambola ka ozo tambola tangue jigolo. Non, ils ont formation pilotage. Dans sa cour, ils ont ma pilote. Donc Joël Salambi Sombi avion, même temps Kumba Sati. On a le formation, on a Kumba avion. Merci beaucoup Era Ramsès. Tu veux préciser la première question, c'est une question pertinente parce que ça fimbu tu pas les paysans na kati. Il y a blague. Era batum suba lo ba pera PD parce que ba PD ne batambola ka mwa mingi boy. Ouais. Era tombola maboko likolo. Neti na bosolo. Bosolo na era batum suba ba pesa ka yo étiquette yana ke era kota ka pe mwa vie ki peda pa ki journaliste. Di. Tombo maboko.
te nzamba salinga mbal moi bien ya maele donc wana vi na ngati apa maele zape boga quand même kasi on a eu so ba tout nzamba pesi na vi wana te na ko kango peti iza mote OK era Ramsès masola abeteza ebele parce que bato ebele bazela ken fatune masola ba yorobo atune masola ba Alexis weti bazowela nini mais tokotana na actualité du jour oyo tomoni ve na biso mopao mokonzi oyo aza leader ya munene ya mboka na biso Congo ake kobeta production moko na Cape Town mais tomoni ba image circulé ba photo Koffi Olomide azwi tchel era Ramsès moi commentaire na par rapport ya icône ya musique ya mboka na biso mwana mwasi moko ya Sudaf azo asimbe na nzoto azolakisa ye hotel na habité salon ndeni kotala ba congolais kande ba filmer icône ya mboka na biso etant que artiste musicien munene esali okoma bon ngai par respect na habité yondo lobby fiana za chel na habité tamso à cause à la paix productrice hier soirée wana événement et moi je pense que Afrique du Sud na ndenge ya Afrique les arapoto OK na minute oyo bango bana été la tarabongo donc moi je pense que bato ba juger na bato ba filmer ba juger en par rapport à climat mais ba sud-africaine baza basimo valoir ba londonienne ba américaine et tout et ceux qui fuient on appelle tout le monde qui peut mener à quadra na n'est pas normal ils en ont pas normal pour Aza Koffi OK donc yo pour que na série mon père Afrique d'ici na yebi mboka na voilà na yebi pe bagu nango na yebi bagu ya bana basi ipende na nzoto na yebi yango bien oui okoya pe na scandale tant comment Afrique d'ici nakoya alors ce qui yoko to koya ki ya ken piana parce que ça il y a professionnel quoi d'accord Ramane Rambo donc moi je pense que un musicien donc il sing à moi décor moi ma belé muta filma qui a nazo ko congolais à keto OK parce que ba danseuse déjà Koffi balata bongo na nenga ki poto bazala bongo donc na nenga Afrique du Sud bango mo ba sud-africain balata bongo donc muta filmer wana a filma qui na boula base OK et Ramsès est-ce que ils ont obligé vraiment to exposer ba leader na biso ba icône na sa musique na ba niveau wana parce que vidéo on est bimi je pense Koffi Rosa la pe ki débat ya moba abatamika na kwa mobo azaka mutuka filmer kaka kwa salir image ya leader amunene na bimisi artiste amunene net fallait pour pas congolais en vrai dire congolais artiste mais ara liboso congolais a comédie congolais a comédien baba mangobo mutana tanga filmer azoba vie Cindy Azapi vie dans la vie à récupérer bord donc on comprend déjà na kati reportage na autre sur longa na Vélian Tungo elle-même tobeti sur la vlog Vélian Tungo donc na MC dans la sur la na MC non ça si ça on appelle na Jéramaïna donc par rapport au système monta à sa vlog Koffi Olomide msusu ya sa reportage ba bien en vlog OK donc na profiter na pesi e wing kolo kwatulu na pesi mbote era oza muto tambola rapé mingi kotala ba image ya Koffi na ebité ba mise en garde nino kozwa par rapport ya ba image na parce que kotala muta filmer vie na biso vie azali pe kidiba est-ce que yo pe nengo tambola kana ozwi moi leçon te par rapport ya tenga azwa leçon donc pour na image na ngana lobelo te ils ont des États-Unis ils en France na ba milieu babenga bato ba filma ba buzo bana ba paparazzi OK rôle na bango ezara omona ba mouvement ba fréquentation ma nyonso oyo star azo sala aroza footballeur aroza sportif nani musicien aroza la donc célébrité nyonso il faut ba filma ba mouvement na bango parce que bango nana précaution ya ozwe la bango te bango continuer parce que ba fan pour filmer Koffi faut un fanatique na OK attends détruire imaginer faut un fan na ye pe ouais ba valeur ya moto avo filmer tu vois ngasko na zo précaution na complexe ba congolais comme koko ta métro congolais
Pour na poto awa ministre akota ya métro okomona jo mobo officier supérieur mobo akota ya bis parce que congolais na mentalité mobo ya complexe ya kindoki akomona bo nazaki na train na ken awa nzaki ken na Bruxelles il fallait ken yondo kumba train to métro to le kabiso na Maybach ngasko précaution na zoa na pesa sko congolais tenté tokuta na train te so tokuta na TGV TGV de ville en ville à pays soit pays ou soit tokuta na avion mais ba jewana ya okuta na congolais na bis loba urgence na Suisse mais na ndenga libanda Bruxelles Paris ba Londres na pesa sou congolais tawana te to abatu okofanda pe boye to ebite mukusa pe zoya yo ebika ba ya mboko balingi kayo to mo ba hémorroïde mo esenga ozongisa pipette na musapi osabo omaka okotika loboko bolingo kwanza we mutu mwasi na pe botala kuta zaki ko kwanza parce que ba réalité wana ya ko kwanza ya contrôle ya wela kana ba contrôler ba bilo congolais na pesa reso occasion de wana tika ko voyager na avion na TGV na mon préféré na kumbika nanga nazomi gérer nga moko po congolais na pesa occasion te. Merci Era Verambo ajekoli pourquoi makambo tout Verambo osala ba pays tout Verambo azo leka et créer ka scandale Kofi aux États-Unis tout monde a ba scandale Kofi à France tout monde ba scandale ti pa bana ba maquillage Kofi à Cape Town to kanisa ki moraji yango ekatana mezo landa kaka tandis que génération o elandi Kofi na se ba tambola ba jibe ba tambola ba wera ba tambola ba lekine bele ba tambola mais tout le monde c'est comme si Congolais doit attirer attention penate pourquoi beze zolanda Kofi tina ajaza tandis que ba leki o balande na musique c'est comme si beze zo kene na mwasi na habité era tant que grand journaliste ko lobani te mais Verambo ba doit gagner ça mael était Verambo comment ko offrir na communauté au biso to na mo pour ça OK avec toi communauté mo to mael mingité to ngi bozoba il nous offre la bêtise mais pour la Cape Town je pense que tozaro c'est la Verambo na kati ya bêtise à Cape Town te ba ko zo pe fiyo na tam sous serveuse tout ça mais ils a par rapport il y a pour sauter même moto filmer le rana atuni sindi Verambo sindi azai Verambo a kotika sindi atiki sindi na famille donc je pense que l'eau est bomi et même scandale wana en fait lui-même il s'est mis en défi amiche na ngambo qui a otiko kabwana mama lia a officialisé Cindy tango yepe atiki Cindy tango akekuna bakotina momi donc ça veut dire biso moto parce que moi ça na zana nzoto Cindy a été madame Cindy a été madame kete parce que obi souci nangezala na yamba batu neti bino boye parce que zolo ba vérité moi ça na otali mipende otali loketo azapeka moi te Cindy a été maté wana arieti wa moi si et donc moi je pense que parti wana isa que vieille mom tamiche na ba scandale pourquoi parce que oui pourquoi ba landeli Kofi Olomide makasi na Cape Town et ça non par rapport il y a mouvement atika na poto il y a scandale OK scandale na minute isa entre Mama Lia kutute Mama Lia n'a pas voilà Mama Lia n'a pas le temps ya ba CSO ozomba scandale atika na poto isa entre Didiston dans le rôle là muto azo défendre dignité ya mama na ye OK en face ya nani ya ancienne boy sinyaza boy ya mama Lia te boy ya compagnie ya mobali na ye ou akomi mwasi ya ex mobali na ye OK to nuancé OK ça veut dire Cindy wana ba vidéo za ayemba nzembo oyo Kofi ayembela mama Lia OK etant que na kiboyi na ya ki chanteuse ayembela pe Mama Lia que j'interprète la chanson nzemoni ya mobali na yo o ayembeli yo etant que ngamboyi chanteuse ngape nazo yembela yo na ndenga interprétation parce que kaka boyi wana lelo azu ebonga na ye ça veut dire et créer tension na souci ezateke pour nanga les analyse pour nanga souci on ezateke Mama Lia ana posa bazo ana Kofi souci ça souci à fierté et là on vient à biso quoi drama nangote position de Didiston lelo
eza position moko boye ya ko recadrer mémoire congolais. Congolais bosalaka mbango, Congolais za impoli, Congolais za na position te. So ba petit na biso le rôle ba Didi, ba petit mo ako recadrer bino. Ya rappeler bino que moto bongi bo vendre na kiti wana. Il y a quelques années passées, ayembela mama nanga nzembo papa nanga akomelanga mama nanga. Excusez en kachote. Obike mama na epe ava aya libala akuta nzembo moko po ebeta na quartier latin. Ade motema nanga. Bolingo na velo ni nzete na motema nanga ekomi kobota bambuma elengi. Ade wana pa zalaka pe mero pe ali apa kutaka na kati ya libala. OK. Dans le passé na zalaka bunda bitumba na banzoi lelo na komi olema. Oso comprendre? Donc ADP azalaki avant ali. Est-ce que différence est nini? Baloba force ya bolingo mobile ba eba ngona bana. Est-ce que bana ade tanga na mona ade comme nene? Ba wana ko fiatika la ko bete so bana ade te meto ebi pete soki. Et ko cause la paix fantasme pour ba gigolo pe lelo net na ba gigolo à Paris ba mo yemba. OK. Au moins ada gigolo, ada un orchestre était à sala test était mais au moins gigolo grand chanteur na chombo na ba désert. Ayembeli momi mbonga likilemba angate wo. OK. On ni biloko oyo président René Kabase la zo teleme. Ba gigolo ba comment yemba. Et on a le bi. On a un problème te il reste artiste. Ayebi pourquoi Embela ki mama ade. Tobo ipete. Donc on s'appelle bolingo mais ekende musigate. Mais na valeur oyo apesa mama lia to retrouver on na bana. L'histoire na mona liboso te ya Kofi. L'histoire na ba yaya. Mais ceux qui ba yaya d'histoire ba yeba na te la génération de l'histoire Del Piro na Mourinho. Et ni koloba coup de foudre pe meilleur amour ya Kofi Olomide et maman li. Po bambuma ya maman lia et puis ça fait trouble. Lobi ki ava na saimba ade Kofi pour rapa boga Kofi Olomide na gode pas zalaki moi c'est période te bolingo confirmer zalaka na ngoka ba confirmer pour zana moto mais il faut motema na destiné confirmer parce que maman li ya motema na destiné est confirmé basta ba bomba bana aza seul musicien akinda na bana na plateau ba benga ba excès d'amour excès de vertige viens moi ebi olinga ya moni même mama sana sindi vie za ba excès d'amour vie so alingi abosana ke frère mezala abosana ke impasse za ke miriza ya accélérera ka akinda ya moni na ko expliquer le solo ya Didi na sindi parce que difficulté za na niveau que ba ko vanda te y équilibre que momi ya vie parce que sindi ya ki na chapeau ya mwasi ya papa te ayi na chapeau ya kiboy donc ayi ko sala na quartier latin ya moni disco Didi a combina ko poster et bandeli ya sindi. OK. C'est pour dire que vieillir moko parce que au moni des tout ça boy. Tout le belaka vie rambo mabeti, vie rambo ga mobali. Mais to tirer ba leçon. So ka bwana moi si. Luka mania mo ndenge nini oko relancer vino prochainement. C'est tout dans monde de musique. Pendenge oko équilibrer vie de famille. Bato ba mona JB Yuma. Mais JB a mis loin il y a pas polémique n'a pas projeté bana. Marie place moi c'est qui neki je vais rester près de ses enfants. Et ça de qualité. Parce que vieux rambolelo aux yeux momia sika. Famille endimi mais bana baboyi. Mon frère, entre la famille et les enfants, l'idée c'est très important pour les gars. Nani maman kuluta ba confiance. Comment Maman Rifa. Maman Rifa. Est-ce que erreur basali Maman Rifa c'est très important par rapport à Didi. Didi a l'équipe Maman Rifa. Parce que oui, votre Maman Rifa parce que ba kole na ndekone place moko. Tala Ken. Didi Stone, Del Piro, Mourinho, bana nyonso Kofi abota na vie. Baleki Maman Rifa, baleki famille ya Kofi Mobimba na valeur na motema Kofi. Est-ce que ça c'est un marambolo ba? Nazo iso lo mo is très important. Oyebi omoni na net na minito ba la même famille où ndi mara mama ade. Yango la même famille ndi minani mama lia. Et c'est la même famille lelo ndimi mwana musala ya Kofi akala. Sindi
et commissaire grand prêtre mère c'est que si qu'on a nombre ya basi ba changer aux familles ba ondima bana ba changer c'est que mama refale kine bana na valeur selon famille à Kofi en plus na kat aleki bana na valeur te yo do comprendre te na biboui ton maman d'Azalaki mama rifa na famille à Kofi bazalaki ponzembo ebimaki bayebaki semeki mama liayi bayebaki semeki bango bazo yamba okay lelo sindi ayi bayambi sindi lelo chimvundu oyo tolakisa na vidéo wana so ipe ko faire bien télécharger mama rifa na oyamba kaka parce que pendant que zo yamba ba semeki va changer couleur ba semeki mais ko faire ko changer ba aniti bana ba important et lo que ça importer c'est lo au zongo sous place musote didi a moko depuis ro moko bana ko fi ba moko mais basi ba za rebelle mama oui fona ki semeki ba rebelle ça veut dire pour na conclure na ngina polémique te pour na conclure ngai conclusion na sala Kofi n'a pas une très bonne famille où il faut accompagner la vie des couples. Okay. Et nous avons compris l'élo que Mama Wifa Mama Lia a la force il y a qu'on résister dans le couple à Kofi Olomide avec une famille comme ça. Je donne raison à Didiston. Avançons. Affaire Sandalina, révélation à Bimisi et créer moi polémique qui m'a cassé que Kofi Olomide azwaka bango nyonso to dans ces histoires les cas quartier latin faut andobende makila chaque mois bachaka ngona chasser a détailler na docteur opena sala bango ba test wana benda makila docteur malala et créer vraiment polémique grave tout le monde lelo entourage à Kofi ba comme na polémique ya grave na prophète amnene te prophète Emmanuel Dodi parce que makambo etali Sandalina ils ont concerné. Je pense pas l'église à Sambelaga. Joanne Salam à Sambelaga na église ba musulman, ba Sambelaga na ministère des affranchis. Andimite que soit toujours problème na Joanne Salam, il faut na finga na ba Mahomet, na finga na ba Bouddha. Pour ya Sambelaga kuna meleo to moni prophète Emmanuel Dodi azo finga ma et pas ya bande kona biso o ba sala na quartier latin. Elle-même Véliane moi na Paris ya solo Véliane Tingo baolanda makambo to solola et sali onde ni kotala Kofi Olomide polémique lelo na ndeko na biso Sandalina affaire makila Sandalo bi habité makila na bango ba danseuse bazala memango wapi eza ye moko Sandalina te to moni ba danseuse pe babimi ebele polémique yana na habité moi commentaire te commentaire eza que il vous a ba révélation il vous a buzz il vous a payé Kane qui est dans le Congo bilobela mais sauf que moi je pense que quand il est touché par serviteur de Dieu net prophète Emmanuel Dodi Emmanuel Dodi et là on est comme la ngai moni ba bande na biso baza so pesi analyse ba d'accord te nga ba finga ba majabu pona nga voilà nga simple collaborateur na majabu c'est tout yo mutamaika lamba na ebisi so na lobi likambo ba lokoti ngai tu vois ngai na ebi ke ba chape ba post maman na biso Mariam Kiboko na vie na biso Roy Bondo le pasteur Roy Bondo makamuna nga mais ba latisa bango ba che bango moi je pense que c'est un esprit de faiblesse so moni moto bazoko ka ko changer makambo yo lobité mais ba komi ko toucher place outi ça veut dire déjà place ba Hollanda eza lokuta mais yo no lobby vérité parce que mutu le roi ngai so na lobby vérité mon boy ya ko répondre era ndeni okende ko répondre un grand monsieur le pasteur Roy Bondo ça veut dire ozolinga ne obebisela ba relation pose incapable ya ko démentir lo nga na lobby OK donc ngai naza na expérience wana c'est juste pour dire que le prophète Emmanuel Dodi ya memi ngambu ya kolobake sanda sambela na église na ye makambo sanda lobi eza ya solo mais tema muto ko ya ko démentir on pas sanda ezate meilleure façon ça nini ya ko suyer likolo ya sanda po epesa mibeko ce que ba na besoin ndenge ba ofinga prophète Emmanuel Dodi OK ba na besoin to ba ofinge moki total to respectera ye total ah bazo sali nzoka to kufela ko sali mais to kota na fonte ya mamsanda oloba OK
siko entourage na bino nyos bozana prophète bolani prophète benga Sandra atika mission wana nzo na kati ya mission à Sandra wana azo se libérer azo se défouler abimisa peta mususu entre guillemets na yebi ngati ba vérité c'est ça qu'on appelle l'auto-délivrance. Délivrance, c'est arrêté qu'à pourquoi. Mais plus aux autres, ça m'a ramené à Katino, m'a ramené vivant, m'a ramené les cas, et ça auto-délivrance. Maintenant, ce qu'on va entendre, c'est que mon temps a pécho le beaucoup, il me t'en a marqué. Pour pécho, on m'a dénoncé. Toi, fin, ce que mon temps a tellement rebangé la réputation. En ça, il a redosé mon dîner. Pour Sambelaka. Oko sarabiso a ega. Non, je tala na yebi vi wana. Oui ba agimo so bimisa parce que côté la lelo objectif yango wana. Objectif eza nini? Prophète Emmanuel Dodi abongama. OK. A part Sandalina, akofingama, akofingama. Baluka ba peser nzambe na ye, foi na ye, na réputation na ye. OK. Au moins qu'on a ministère, il faut ndimaké so réputation et beba. Yenda yeba so na sa motema na nzamba solo. Bon sa réputation. So na osambo, na sambo, na nzamba solo. Sinon te à part Sandaline, lobby yo pose à victime. Kena lo baboye. OK, c'est mon bimi. Bo finalo no pasteur o ya Ken o idara Ken. Et comme est-ce que pasteur Emmanuel Dodi ya Ken piana. Tant ba fingi famille pe koya. Allô prophète. Obi ke kena comme fingi so trois. Parce que mon ken ndenga zo kidiwana éviter batona ba bato malamu te nzo bato ba bateke yoza victime po muto anaza mbamo prophète pa otala pour la réputation nanga na église na isolé ken mbamo abosani bonzambe ba finga yo po na Yesu o samba po na Yesu. En tout cas na yamba bato sous na étiquette ya série era na yamba na étiquette na aventuré na mutumo boeka mwana potalo inge mais en tout cas, félicitations et en tout cas, na kanseto déborder la basija ba musicien do sola bien mais na moni côté ya makambo nzambe ukoti pena bien. En tout cas, na habité en dehors ya ba délire to salaka. Et ko zape na place mo bo pena o sambela ka pena te nga sambela. Parce que le lot moni ba live pena salami belé bazo finga. Bande ko na biso ka o bas o ya quartier la te ba porte parole. Baleki ba senga pardon ba beza faute na biso te vienda recommanda ki biso to attaquer place Sandra azo sambela en tout cas sala ki biso moi pasi makasi era oyebi kutu lisola ngote me ndengo défendre net muto kota ki pena na esprit na senga vient nga mopao en tout cas guerre zala entre yo na ba jibe ba wera ba papa ba kufa ba tonyo soswana na bango ba kester banga batuneti ba prophète Emmanuel Dodi sala carrière na bien guerre na weza la mso na tiel na yo bazwaki ona na ba Afrique du Sud mais ya kotinda batu kofinga basala nzambe na osenga vient nga mopao se retirer na ba guerre wana et ko sala biso bien pour makila o sanda zolela wana peut-être abi pourquoi zolela et sala biso bien conseil ni no pesa vient na biso parce que to sol pe na merveille rambalobi Kofi pour danseuse à ça la test pas naï faut pas ça le test à makila parce que ça a besoin de danseuse oyo azana sidati sko pona masolo ya bato balobake on sou Kofi azo procès bon boya ko violer bana bato ya basi est-ce que bakose bana ana bakoza na raison te pour ero sel sa bana bato test à makila attention no koza la ni na kati. Bon, nga ngina kota na monde wana te na occupé otangi kombo ya merveille. Moi je pense que Kofi aza mokolo. OK. Ba danseuse pour ba kota ba orchestre wana na logique wana pour ba ndimaki yango. Aujourd'hui, toki ko accompagner démarche mo oyo kozala noble ya ko dénoncer mais ils a été pour na nuire. Je pense qu'il y a beaucoup de procès oyo ko lega na monde de musique. Soki bakolo ba procès wana bazana na conscience mais sauf que congolais na conscience te ya kosala procès moko boye o alingi a se libérer a la réparer la justice congolais na logique ya haine ya ko se venger. Alors si tu dois te venger ba na justice te ba na maman yo moko zo mbeli na okende ko se venger. OK. Alors ngai elo na loba soki eza que bah qui n'a reçu ça ba test et tout ça pour ba côté orchestre
toyebi le pourquoi eza le pourquoi eza ke bato balingaka ko se préserver te au moins en la liberté mo ya champ au tout est kota aussi eta alors na logique ya makamusko à part aussi eta problème c'est ça kondima te basali so test pozo wela musala oya ovanda après ozela des années oya o dénoncer ozomon moi je pense que aujourd'hui bato loko basanda ligne photo betela vraiment beaucoup ana na kin a dénoncer à la place au ki mangonda te po ba roboma e ba rosale pe mabe ba ki mana poto to roza pété na ba doute ya roloba est-ce basala ki yango po ba ozo mikanda to basala ki yango donc moi je pense que na kati ya makambo la personne la plus crédible otoko pesa moins respect na makambo oloba eza Sandrine selon nga ba oya poto toko baloba iboye po ba na ngunda te so Sandra angabo ngunda na oye pa mama Denise to la kinga kati pa mama parce que alobi onyoso ya aza tout pour ya osamba na kofi donc ya on a lobi que mais na bande ko na biso merveille azaki na quartier latin après cette information moi ils pena très importante mais et le monde ensenga merveille Rambo babiloko ils a secret professionnel donc faut pas te venger de ton vieux na ba logique ou ken aza journaliste asala boulot na e zala loyal moi je pense que les contrats de l'amour c'est être indifférent zalara indifférent na vie na yo lobela ba yo lobela fali pour pas zapper icône mboka mais coacher la vie non va possibilité pour vie non glisser parce que vous avez un quartier latin. Merci beaucoup maman Odette Matondo na Craig en tout cas maman Odette Matondo maman Joël Salambi maman ya Job Pedro en tout cas na peso bambo tebele maman Odette Matondo ozolanda biso to kota masolo ya conflit na ona ba warrior mais mon masolo a robeta eza vraiment ebele na kati ya émission na biso awa ndenge tozobeta Ramses okenda Congo mwa trop na bite relation na majabu eza randeni te majabu ngana fa maison na mwana donc ba adopter ngai na mwana ba adopter na majabu mais to moni ozana mo ba privilège ebele to chomona Manique de John à l'équipe ba émission presque ebele à lobby azanga embo ma garantie osungaki parce que jour osungaka ezana misu nanga tozalaka nayo ezala rendez-vous na biso mibale na benga Manique de John de John aye et loka libosa souleva que non Ramses asengaka na pardon ninga to senga na boso na politique asengaka vraiment pardon limbisa ye na o nyonso to elekaki mais olobaki Manique de John a expliqué ba problème azanango problème al boso asoulevaka epa na eza problème ya garantie ya ndako nga azwaka ngoma seki oyebisa lobi Manique de John benganga lobby na kopesa solution na benga bandeko ya majabu Manique de John lelo akomi ko témoigner lisolo ya mbongo ya garantie na ebite na majabu ozaka nani non que c'est na ebisut voilà za mona omoni Manique de John bon pour moi parenthèse oni bata majabu bana nzambe ya solo OK ouais bana bonzambe ya solo parce que bato ebele onga la sengela bango aide na majabu eza bato ba finga majabu donc soki pena ki bonzambe ezala ite bango baloba nini moto to sunga te moto to sala te moto to pesa te mais tant on a exposé problème babi peu importe oyo finga ibiso to ti nzamba juger biso mais na besoin na yo on sera là pour toi OK yango moni majabu assista bato ebele même lelo bato ebele ba vraiment défendre majabu ba vraiment défendre majabu na ba logique na bango moko mais sauf que ngai soki nazo singa aide ou soit na ina sunga mutu déjà au niveau ya sommet na lobara na bi voilà mutu boita na problème et tout est-ce qu'on peut faire quelque chose ba lobara te parce que moi je parle directement avec la hiérarchie babaka comment tu trouves to lingite ebi matozo somba bato tozo sala bo c'est juste une façon ya ko aider bato et na kati ya façon na ko aider bato oui, tant on aider moto à contre yo to moto à Emilia yo. C'est ça là où on reconnaît sagesse à moto. OK. Tu vois. Ya omoni basunga. Mais moto msupo oza bien ozokumisa bango et à profit. Parce que moto abete la mabo so na bina kabela na o kabele pour a continuer bete la mabo. Mais moto afinga nga. So na kabele eza pour la scène oté ya moto wana. OK. C'était de cette manière mais moi je pense que wana za moi la roi batu nyonso ngape basunga nga basunga batebele
Et voilà, ma journaliste, tout le monde. Merci. Era, beaucoup plus de comme mon ayo, trop tôt na Congo. Ouais. Ndenge journaliste n'y soit kendaka. Mais yo commence à la moi tourner au tambo la bagoma, moi mboka na biso ebele, na habité zala na puika ya majabu, ou bien ça ndengo ebani na Joël Salambi, o to ebika tiaka mbongo na Angers aza millionnaire na mboko Belgique. Na habité mais quand on expliquer biso avantage ni nous na kati ya majabu. Non, je pense que déjà avant Majabu, on a une intro. OK. Quand on a ça là projet déjà de base moi je suis pas journaliste, n'a pas chroniquer un peu. On a rappelé mobo na décida, n'a pas savoir na opinion na kati ya milliers mobo ya désordre. Na comment peut sa point de vue na. Et je pense na point de vue na kati ya milliers moko ya désordre. Milliers désordre, milliers na bino. Mais yo posa kati ya milliers. Oui, na kati mais na différence ko. Non, ça différent parce que rolo ba na kati ya milliers désordre, yo moko za exemplaire te. Net nani. Façon d'être na yo, façon de s'habiller, façon. Mais c'est ça, balo l'habit de tatouages. Oui, l'habit ne fait pas le moi. Net ngabo, moto akoto na batato beta na maboko. Net moi na ngali boso. Alisa Rolls. Na pesi mbote Anakin. Na tina ke même apesa akabela ba chroniqueur mama sano ba chroniqueur na Congo ba deo. Awa. Akabela na nani? Ndeko na nga utaki okufa. Zela tozonga na kuna. Akabela ba master na biso nini? Ba chroniqueur ba deo. Ba dodo. Nakino. Moi nanga. Là c'est au cité 5 chroniqueurs, 5 youtubeurs au Akabela bon natala bangote natala akaba extrait na en place ba manka ba respect mais na yebi bangote natala pe bangote. Mais ça n'est toujours ignoré parce que tu à travers musala o ba masse belé pe te ba bongi na vika à travers musala ko ignorer bango neti moi na yo kenda kuna ko pesa ba deo iza ko pesa ba o ba bandisika bazotoka na émission peut-être pour moi solo ma PK et tout ba aider bango ba maso ba bongi na internet ba mériter ba respect ba bonga na polémique te ba bonga na ko s'attaquer na ba vie ba tout te ngana tindi ba deux pour na ba impoli moni l'impolitesse c'est émotionnel monter mezo babila na cerveau parce que même ma palpitation parce que ozotoka deo pesati na songa ba moto et on appelle ça qui moi na ngai carton 50 kilos. On a dit avant c'est moun na los. On a dit 50 kilos ya deo. Oui, on a 50 kilos à biloba lobaka ka bien. Ezali. Ça va donc na liste na bango pesinga. Non, za na liste ndeli yo tini donc bato pesinga na ebi bango te. Te basé belé. Yo zo informer nga. Te basé belé. Oh Joël Salambi to salaki na ba kilo lobi. Basunga ba veuve na ba orphelin o bazana ba fondation. Wana na yebi mais oyo zo informer nga je pense en tout cas Vincent Toulouse to sola qui avant émission net na liste wana Vincent Zate na liste wana Vincent Zate olongoli Vincent na kati ya émission te bango ba olongolongola na fangi na kati ya émission kasi ngana papa yo ocho lobolobi soki to bengi Vincent to bengi Frank to bengi Mumbaya to bengi Valdi ba pesa témoignage ya biloko yo tindaki papa c'est que tu kana yo kasi to sauter na biso page alors nous même na police non to sauter alors on dit Valdi c'est un garçon très intelligent ami des fois à côté à peine na baba seste olongoli Frank Stema c'est un père de famille responsable olongoli Frank na olongoli Frank olongoli Alex na olongoli Valdi olongoli Demer na olongoli Demer na olongoli Mumbaya OK na olongoli Vincent nani susu Alex weti peto longoli wana poubelle na ndeni te wana eza ba petit mobe omoni na pesa ko exemple te na toza na moi respect pardon vraiment na respecter na linga te obenga Alex petit parce que ce total na ndenga age za leki na yo te en tout cas leki na ngana kama moi respect za la jité multifruit kolanda te moi respect za ko mwe ko lisaba tumbangu ko anzala toza na moi respect ko benga Alex leki no te pardon ngana camarade rectifier ta moi muke na rectifier te na ngina lobelo mo déjà masa na ngate na ebiete atanga komona nga avant na TV avant nga na ya oyeba ye donc ailote na ngina lobelo mo omoni ba komona tangi yoka yoka et loko te na oloba te ke azo exister te a loko te na sens que na mama sala na TV devant nga ailote na personne de palpite mon personne palpite c'est loko yoka na ilo ngina loba o mona te o sola kombo na e
ozo lenga nazolinga nde otikilanga tana loba te ndenge naexplike France Tema ke TV ya passion a commission en profession Vincent pareil Demer pareil Mumbaya pareil pas tu RFI Valdi pareil pas tu RFI Natala Etrote te ya solo Natala Etrote moi je suis vrai mone ba tuto tangi baza ba fan ya pas tu va ba problème te ba fan na ye pas tu RFI obi o swana na ba tu fort to lobe tala pas tu RFI aza TV kasi internet ipa kota te ava ba tu est-ce qu'on arrête mais est-ce qu'on a miaka na TV ko mema ba ye ko tindele deodora te wala seke na compte na omo ngo potanga biso ngasko na zongi na nelo na zaloba koza bato basali TV ya média na mona Mumbai na ebina ndeko na demain c'est la famille bayaka ne baya robeta défensive bango jeune na bango za tactique ya défense parce que biso to ba tactique ya neutralité Franck Tema iba Vincent ba na ba position na bango nde basala ba émission na bango ça veut dire bato na tangi écrire ba Mumbai na ba Vincent na ba demain bayaki TVT ya 100 euros so ba pecho otanga o ba Alexi na ba tikali ba pecho ba neti na beta na li solo mona mona e batine nga extrêmement ya Geno Alidor obi ngata na ba ni réseaux sociaux olingolo ba ni pona Alidor zela tonga na ba ni pona mona ki aluka meka moni ngata na ba ni réseaux sociaux yoka na ofiso anecdote po yo na ani pito pale papa yo vrai Joe de Bruxelles aola nanga mon pia pembe chero ba yo ke logo Kadhafi Kazadi o bata Bruxelles ba bi solo na loba omoni Alidor ava komana théâtre omosa na TV yoka na ngito ignorer bato omoni ba Alidor wana ba sala musana bango bien nazo ignorer te pesa epe moi respect te eza respect boko fana na epe na plateau ba mso ba anglais ba nini asa musana na bien mon frère ce omoni ngana zara prisonnier mental te tika ngana loba OK Alidor nga komelanga na 2016 sengoni na Facebook a félicitanga mon frère j'aime ce que tu fais yoka j'aime ton état d'esprit à se présenter na vanda en anglais na Afrique d'ici de tout et tout na linga pena ba mentalité ba esprit ce qu'on a 2000 combien 2016 2017 na katikati wana yo est-ce que message ngana ngina tindele omoni esprit oyo akumisaka na Facebook et Ramsès les galactiques oyo akumisaka wana Tigre de Falcao que j'aime ton esprit espoir na yango evandi na 2023 omoni est-ce que esprit oyo akominango ami télécharger abanga espoir akumisaka avant pour esprit ne changer zana yona ido na ne ebani liboso na internet bango mto bayela bakenda na wa depuis bando yeba parce que Ramsès nga moni obando brûler na de ba 2020 kotala ki menga ya ona yebiso Aidor ayeba ki na ba 2016 wana ezana ti bonga yo te yosko yebinga na 2020 parce que yo za na wifi na ko obi oyoki ngai naza premier jeune na ninga mekili que jeune moi ça la live sujet ba momi ba couple ba tutu ba vandi ba oyo ya moboye omwema mnyoso ba tuba sala na poto buzoba bibota bota nana force wana ki gigolo nana force wana ça gigolo bon on va ya vie yango bondene jamais ki gigolo ki pede omolinga ba sujet wana na bilanda landa basi mais vie na yoti nani moi si ni na landa omoni po ba bengo PD faut PD ya témoigner ce qu'on a na PD à témoigner te ba complexer mutu ba komara double C PD ba ya loanga pour na traumatiser bango ki gigolo moi si mota sa bima na papier western na ye na pesa ki à 10000 na salela ki bona futela ki ndako na somela ki mutuka bato baloba ki gigolo na ba master na nga mibali complexe bato baloba alanda basi moi si mota sa loba razo traumatiser nga ba audio ne yango bato baloba ngo bana mibali na traumatiser parce que double discours na seconde bango moko double discours na seconde o choloba ba viana tu na salango mais ozoanga nango kana même olingi ne ko comprendre ngato ngombe na comprendre na lobi boy vie oyo respecter Aidor na famille riche atika frère d'ici d'ailleurs Congo pour ça la musala lingaka YouTube na uti na famille riche
atiki famille riche na Afrique du Sud. Oui, après que ça la professeur de la diplôme. A préféré avoir na YouTube na micro na moya Kinshasa. Parce que papa bango akufi atiki ba parler ya za mwana mobile aliboso aye ko gérer ba plan na bango yango afandi na Congo. Na Congo. Yo peut-être so ki Kinshasa mo ebete la wa mso vie beba. Yo mona na Kinshasa mo ebete la na Kinshasa. Yo me na polémique. Mais ngana na poso pesa message au permettre. Mais ce qui m'a dit ezalaki te ya Kinshasa te mon frère. Na Kinshasa déjà avant ma job. Bonne information non. Na Kinshasa na mona 4 contrats. Pona loba bato ba mona ngorge. Quel pe na limbisanga. Na maele nzamba pesanga. OK. Na kanda. So na bina bosser dur à distance. Na kanda na bina ata ba 7000 €. Ya ba contrat. Muto a témoin nanga. Vélian Tungo elle-même. Tout cela na téléphone. Na zo pena oka ba double appel. Azo apena oui. Bon, c'est bon. Nga vana na ki, na vana na poto. Na ça ba projet na kin. Frère, nga na ya réseaux sociaux te bandeko wana bana posa t-shirt. Bandeko wana ba pecho ba valdi, bandeko wana nyonso ba lido. Bana posa na ba t-shirt, basket, mumi mubu na Londres. Au moins les pecho na lection. So moni de 00 kankate bengi. Lobe okoma so tétine émission. Na sepeli parce que maman moi bengi nga na Londres abi singa lobi era munoko no nganga. Pecho na lection za o défendre fali popa na ba safari. Et ezanga Bible to diplomate bi témoin de Jéhovah. Mais tant qu'on a yebisi tant on défend des méga stars na biso Laura Fali Poupa la tara bien na moni ba tchake moi gel moi de émission moi sali asali moi gel pour la première fois général là moi chemise ba fond moi ba bouton ba pese na moi lunette accompagne ke mbiaka Olanda ke za fa batinde linga nga pecho en retard. Mais papa na lobi il faut qu'on remercie ba courage ba bunda na Congo mais ero solo ba balata moi t-shirt moi nini ba bunda na nenga Congo na nenga media même na yomu na banana obatika na Kinshasa selon bino be miso bozaro sala na Congo bozali ba courage ngana mama na courage à jeter te oza courage mais ce qu'on a tina za fruit ya courage ya ya on a lobi te ito ko ignore ba valdi na ba idor na ba lexi parce nga na fandi te sala miso na ba do you peut-être nga na fandi bozo ignorer bango au moins te que ezana sensi moko te mon frère nga sono tozo sa émission to débat te nga lo na sepela no sikoyo muki ozala nango soko yeki ntsaso partageaka comprendre ke bayaya oyo ba sala musala na place ya passe double discours na ndene na ignorer bino mais so na yena partager soko yo partageaka mais ndima pe bayaya ke ba courage omoni biloko René Kabasele obi Kabasele ke réunion na Bruxelles epa nani bana Bruxelles réunion net yani ozon Kuba neti biso musala na biso so ba sala réunion ozon Kuba te si wana impact te faut ba sala réunion obi Kabasele nani le président René Kabasele na pesi ba mbote et Ramsès to continuer na biso pourquoi yo linga ola tsaka face neti ça na problème na batunyo surtout baza sima ba wako na comprendre c'est comme ça olinga ola tsaneti yo za na ranking na batunyo surtout ba ya ko soutenir ba warion osa neti za na ranking na bango parce que otala ba kombo nyonso ciblé awa et l'accent quelque chose mo resensima non même pas problème eza vérité mo il faut to loba na bi ba ba ozoka ngana prisonnier mental ngolo bani ya ba to mo ba positionnement cerveau ça la mpandi mo nga cerveau ça la tous les deux côtés problème eza ba vrai warrior ba vrai ba comprendre souci nanga pena loba souci na émission no souci nanga na esprit nanga eza souhait nanga te mais souci nanga ezaraki na vandi boye na kumbika nanga na sali voyage nanga par exemple na communauté na Miami na moni ba ibisinga ke faire go la vandi Omeli avato sala zelana no Omeli avato sala tika na loba te ba ibisinga omoni awa dans Miami omoni kuna na suka président Ferrego la avandi wana azozela vol na ye azonga ki nga era na tomboli makolo nanga kwatulu presse bonjour oh era ça va bien yo posa na Miami oui na za na ki cop mo ana sepelo mono président rozo snap to sel snap
na yagola na tombwami na kei nakomi na New York bayebisinga ke na minute oyo koza ba Pharaon Useni bazawa nanani El Marabiosho na Fally Ipupa bagari nani de Kosi Mukoko na bagari we le GI na mamona ke na bi a GI ba fisto koloke ba grand prêtre mbo ezande nini pues aza Elmar for me sit oh ira oza oyesanina pues na kikop pues snap pues na ki na leki na komi na Paris na aéroport watana bese mon ami ye to yamba na to kokbe aéroport ba mo bakangi ba faut les changer pena ba musicien voilà bon séjour à Paris na orchestre Mobimba ya héritier wat na kokuta pena Fabregas bina filé na lingina za la jeune mombwe na libre d'esprit mentalement je suis pas prisonnier parce que Hollanda biso peut-être za libre na ba musicien wapi libre era yo so zala na wasala émission na mutu mombwe oyo makambo olo bazala ka bongo ke musicien na kuta na mbote to sola ka lez yo finga ba musicien mususu ngai soko ba musicien na finga même arrêtez ta moi parole ke osala na émission non ça na émission question moko ka nga ba wa ba comment finga lelo likola français na loba oyo yorobo na petwa na Alexis we tu ba comprendre ba ba finga na lwengi yango na répondre ka bango yo na ba wa bolu kilanga émission nga finga Fally Ipupa no finga no Fally te bon pona nga o finga no Fally te mais guerre déjà na ba défenseur ba Warrior te ba défenseur ba Warrior ba parce que yo a rencontré bango ba lo ba bien ba Warrior ko sala bango guerre omoni batu wana ba défenseur ba Warrior baba batu moko boye ba ko apportaka un plus na carrière Fally te na ndenga faute non il faut vérité omoni Fally Ipupa et mon avis photo y baka place au komi Fally a komi na place mo ba komaka aller sans retour na département ya succès visibilité Fally n'a pas besoin de muka au moins ba ya ba petcho ba Alexis na ba leader ba consolateur ya ba fanatique mais artiste était roti que la nga 1 minute te ngana si ça 1 minute comme ça yo peut 1 minute si le ça 1 minute na yo ozo comprendre batu wana ba komi ko souiller image artiste OK pour Fally azala Fally lelo entourage to bana wana o ba ola ta kombo Fally na mutu bana besoin te ba finga ba parents to ba carrière ba monsieur mususu ça veut dire ba yebi vision Fally bon faut Fally comme lelo ndenga comme azala na besoin ka ba to bongo te qui a participé dans les efforts na finga na Fally bato pour na droit chemin oh là là qui sinjo azala pe na droit chemin a finga bato mais oui non mais oui te qui sinjo azala Fally goût et à promotion mais promotion te yango ka ba petit na yo ozo tanga kombo zo défendre petit ma belle mineno na kombo petit Alexis wet azoloba Alexis na ma belle était rectifier côté on petit na za finango petit na za na problème à santé ma belle problème o masa mombo sa na TikTok abi on a problème à santé on a problème à taille a emeli basis ko bana na kina emi là bon ba problème à $100 ba problème à elamba ba problème à climat ba problème à cerveau ba problème à roulia ba problème à charisme ba problème ya basi ko tengela nga émission moko Aidor asalela déjà Fally a reflater a fingi bato pour Fally linga Aidor nan tolonga émission nini malonga au jeune na sa salela ta héritier to Fabregas to musicien Aidor mon frère azalanga ba ele kala mon frère ak alanda mouvement internet $10 $50 bref ça mauvais campagne on c'est Aidor moi je m'en fous de ça frère tu Valdi Tamboy Valdi Alanda yo après ça ko respect te Valdi zela yo zo tient na rang ya bateau basala bémission mabe pona bateau na sina sala ki liste na kati liste ngana Valdi to kutana na Komoriko projet o ngana memisa bateau plus de 38 personnes délégation na Goma c'était mon projet to vanda na Valdi to sololi fifisi wazaki témoin wa ba na nani oyo pena na ebite c'est bon na te tokende na ndenga logique wana ser fifisi wa ebike wana concert wazo sola wana concert tala ko na manager je les a akoki stress wana te Jean Salambi millionnaire papa yoyo de Bruxelles ebike wana mamna ngai te ozo comprendre ayebi mamna ngai te manzambi ba auto na pese mbote ke ba fait le zo mbata c'est pour le lumba ba ebiki ba Hollanda biso c'est pour le lumba pese mbote mauvais ogi kingombe
baolanda biso bato baza vraiment ebele oncle nanga Patrick Amisi un squad babi Fernando l'ikof électrique mes patrons ancien boxeur na kati ya London M squad mauvais Fernando on est ensemble era Ramses na sepela ndenge solaka mais côté là déjà place moko lobiso na sepela so na démarrer car nanga na komi New York yozaka na Europe te mon frère boni on bossa na gepolo ngo Europe et vous qui de New York il faut matanga na loba ina comme New York na voiture kasi ocho ba sepela so pourquoi yo ngo bibi saka ba to ba ke oyeba géographie te pour géographie longo Europe au démarrer car nde géographie ngwana dabina bolunga bayambi yo faut que na bimara zoba na yo faut que na zo identité buzoba yo lobi dans ça na émission na Europe toi na Belgique bien na préférence na démarrer car nanga awa place to ça l'émission za Belgique na komi bala mona New York na kuta na ferre donc ngai faut na ndimara ponga de zoba ya Congo ya mokili. Mais non mon frère bon yo motozi voiture nanga ochango likolo ya océan pour elongwa Europe et kende New York ngala loba ebongo te na pesi masa nanga Landry Barthez Mbote le mannequin de Lausanne Fabrice Manoka mais c'est Paul na ba vie nanga tout balinga ngate omoni lo bon ezali mo ambiance mais poto zonga na logique bande ko na biso bana kin baza na maturité yako ba osaba émission bana na bana esprit moki ba ebi médiaté parce que ngai lelo ata ba pesinga 100,000 balles na ko finga falite ata ba pesinga 100,000 balles na ko finga vera mbote na ko finga fini merci okoko finga te okoko nga obebi sape kopa baninga te sko kop na bango seza ko finga il faut ebeba baba petit mike baba esprit mabe po olo babola mo fali omoni ngani na boya na nga fali mingi personne ebisio est-ce que nga fali mingi yoka eza flatterie te poto papa nanga na bien songa na zala flatterie mbele tam sous na développement mais belé na flatterie moi je suis quelqu'un de vrai omoni banana nyoso o nyoso ba olo bela fali na kishasa na ndenge ba warrior balinga bango bato ba komisa ba teti eza catégorie suka ba warrior il y a des warriors intelligents au bazara solo bilikamu ba biti ato défendre artiste mais tu as déconné baza mais ton la catégorie moko reconnaître le que ba warrior intelligent bazala na sina loba ngo bakata te bakata kande pote bakata oya suka na loba ki mutema pasi fort ba warrior mbongo baza ya mayele baza mais ya suka pe ya ba émotionnel na loba ki on loba ibui omoni tona mboka mo pasi eza bato bakoma ko se consoler la musique mutu muso akoza na nzala mais oki mede nzala longwe parce que solo bi na malamu na mabe fali ako chubombeli pour nini fallait remplacer ba besoin na ye ba golo msupe baza ya bongo ya ona loba catégorie ya suka nde bakata ki po ba changa na polémique mais nga nazana na respect ya bato pardon na nina poser la question mo vato koto sauter magamba fali fala zo occuper quand tu as une place lelo na musique ya Congo la musique à Congo fallait nakilelo a occupé la première place. Mais pourquoi on demande à comme sauter? Mais comment ça? On a discuté ça la net, ignorance. Non, les gens qui peuvent aider Fali, dans la carrière n'a été. Parce que assez ami aida assez azo. Bato ba comme mema, moi tonga na lito ya Fali. Il faut ba gêner le roi Babiso. Na sens que ngai na ba warrior to beba na kama Macron. Ba comprena ki amote. Ba chroniqueur ba comprena ki amote. Na loba iboué. Soto ça débat na loba iboué. Si on doit reprocher Fali musicalement parlant, toi ne l'auras reproché. Mais biso to ba to mobi nga kota domaine politique makambe belé. Na zo isko na longoli Fali artiste na kele na politique. Na kata politique, j'ai pas critiqué, j'ai analysé. Mais maintenant, c'est là où j'ai rejoint les Warriors au Bazara, à Nanzala. Mais soit yo qui ne fallait journée mobimba, à Bossane qui faut aller. Parce que Moutou bon soit yo qui analyse dans à téléchargeant le roi manque à respect. Parce qu'on a quatre analyse ouana. J'ai rejoint ce que petit dans le roi petit au Yoruba, un problème en français. Alors en français mais français on peut. Il y en a m'dam bien popcorn. Déjà Moutou soit dans difficulté le français popcorn. À comprendre. Moutou Luka qui ngana me mangambo na ba warrior eza petit na Yoruba. Moteki basi wana yende ayamba mo ala muka na tongo jenoyo a manqué prise les warriors à l'attaque il faut ateka basiti
Tout, à l'attaque, à l'attaque. Est-ce que la rabat va se sauver? Jamais. Ateka cop na été. Bon, qui la que la rabat va se sauver. Mais bon, non, mais important. Pechuana yobo, yamatama na yemutu a manipula ba warrior. OK. Ya rolobake era a manque ça pour autant ba vrai warrior ba ki kotala era lobaki nini. 18 ans. Rand de Koti. Bao ba kota ki na logique ya jeune na Kadogo na Yoruba. Ba yeba bandi ko finga. Obinga alinga place prononce ka maramba ba Kadogo ana te. Pechuana kona yo Kadogo za eloko te Kadogo za mutati na te. Kadogo hakuaje. Kadogo a miné. Andimia kufa pona mboka. Parce que soit comme imagé, il faut qu'on a ba moralité na ba valeur. Parce que soit moni Kadogo a commis magé, a commis kiol, ça veut dire tu regretter que âge autika ban il faut autika ban na 18 à 20 ans. Pourquoi Aza Kadogo a une éducation te, a un encadrement te. Si ko temps a commis plus magé, a commis sous zoba koleka. Ba ta double discours. Ba finga el mara lelo ba obetele maboko. Pona nini ba lembola. Pona yo robotinde tout le monde a capacité intellectuelle Aza Kadogo zoba. Te a pena parmi ba Kadogo zoba et en plus c'est un profiteur. Arrangez nanu. Tozana moment pas. Sora za Kadogo ya maele zela. Rectifier ta ma parole. Est-ce que yo robot vraiment a polémique. A ça pena Kadogo zoba vraiment yo robot. Et la temps normal. Donc ne pena nenga logique. Conscience na yo vraiment ne pena mone la yo robot ana ko ça Kadogo zoba. Aussi c'est question. Na répondre. Obi ke na mboka na biso Kadogo a dirigé 4e république. Na tout niosiko. Vous voulez répondre? Oui. Pourquoi tu as bien arrangé avec Kadogo zoba? Si en état mineur, parce que pourquoi tu as mutu soit bimina mineur? Balouake ana bimina moi nous avons la conscience qui bon motonner qualité. Alors yorobo soit avec Kadogo. Azaki mineur asima mundoki. Ça veut dire c'est un enfant utilisé dans l'armée. Ça veut dire azaï na conscience te. Parce que so akomi mukolo et que na ki mona mukene azaï na possibilité ya anticiper ki valeur ya mboka o etina ki azo munduki lelo yoroba roza musicien te akoteka basi te akolobela mama musique te akokomane omoni eloko esa yoroba sentiment tant fallait lobaki le général de warrior asa akanisi siko munduki o liboso basimbisa ka akomisa ngwarmi. Nzo baba wario yakana ba idée et accompagner F victime. Yakana ba projet. Ya yokate il est maman chargé organiser mon armée qui Kadogo na. C'est là où je te dis inconscience naï. Oezaki défini comme conscience qu'il a pris les armes pour la nation, c'est défini ce qu'on a âge naï à maturité qui aza tintin. Pourquoi? Ce qui nga na mayelo sagesse nzamba pesa na vie so nazaki na aja yorobo na simba munduki pona Congo mo lelo ajo ya kominango ana armée officier super yokanga bien ko yo za si yorobo ko sa age nini hein age ni yorobo azaka ba jeune frère asimi munduki est-ce que c'est la era est-ce que vous avez histoire OK Kabila le père a ena ba Kadogo mais zala na moment mo ba singa ba Kadogo volontaire au bana besoin tika armée bazongi la classe oba que l'état azoka classe ya ba Kadogo mso en charge yorobo azo faire partir parmi ba Kadogo batika ka minduki bazongi les classe François Lobarana yoroba la sawa ki na classe na ba François mabete moto auti oba ke ba oba ke ba Kadogo bele ba utana ba est kuna mingi ba na bango mingi nde ba anglais. Bon, bref. Si on va le français, on a ce qui a côté qui va pour. Bref. Naza akati ya logique wana te azala maele etalingate. Non, ndemaga azala maele. Ezati que le bazala maele. Maele, écoutez, l'intelligence doit être accompagnée du charisme. OK. Omoni nazongi na bano akisha so ba osama media. Parce que trésor banza poza kana chibobi kaza Kadogo pe. Zelana nona lo. Na bien, yoza si banza rolega na TV. Asala ba délire yana jibe ba foufou. Est-ce que ça m'a bien? Na ça peut m'a bête. Coller ça délire. Ah délire peut-être. Merci. On a besoin ba master na ba. Est-ce qu'on a loba? OK. Omoni, oui pourquoi ba kangela ba to crime contre l'humanité.
Kozomon a le roi Yoroboko na armée. Ils ont crime contre l'humanité parce que c'est un inconscient, un enfant inconscient qu'on ramène dans l'armée. Ça veut dire Liwan est à danger. Alors, dans le domaine de la criminologie, dans l'esprit d'un enfant, il y a un esprit sans limite. Ce qui fait que moi, je suis Simi Munduki, un enfant utilisé dans l'armée, so c'est Beta Joël Salam Belissasi. Alors, Beta, na plaisir à Munduki. Parce que inconscience, azana conscience ti. Si koyo, ken piana yoko ki place mo babisio, Beta elle-même Munduki, Vélan Twingo. Mbalamo omona conscience ya maturité koti, otali maman azana bana. Aza mwasi ya moto. Ngape na tiki mwasi na ndako. Bana ba otali lai, libote etali lai, na obumate. Ya omona bana wa mike bakenda armée. Même Nations Unies, na charte Nations Unies, ba condamna rango. Donc moi na bino obo memi na musique. Atambola déjà na crime contre azaki objet donc azaki sujet il y a crime contre l'humanité. A jusqu'au crime a memeli bino ngo na musique. Parce qu'on a fait une zone qui a conscience ya Roloba. Il a eu un grand parcours. Aza jeune momboué, génération il faut respecter. Ce qu'il a fait, biso sala diamoté. Biso sala chez les parents. On a été à l'école. Lui, il a pris les armes pour la nation. Il mérite du respect. Mais ce qu'il est là, a commis le roi torchon, et il est devenu inconscient. Comme ça, c'est parce qu'il a fait le choix d'être bête. Merci. Sur l'internet. Ok, merci Ramsès. Toi, on a solé Bela au bêta. Maintenant, on a stoppé l'émission Awa. On a la deuxième partie. Ce qu'il est là, Basengio a souhaité. Tout ça, on a président de la République. On a pas même dans les gablots. Soyez-nous les amis. Pour te boucler l'émission, on a Simbote n'est pas jeune Salambi. Batunion Sobaola Ndabiso. Qui est tous en président de la République. Ou à Bunda, étant que Kadogo n'est pas robot. Na président Oyo, a tekata na boutique, a kabola ta journaux na balabala te. On souhaite nini. Merci beaucoup. La quatrième émission, yo peut sa réponse comme ça te boucler l'émission. Merci. Bon, question on a habité sur un bakisa on a ngunda. Comme ça, on met le problème au bakisa ngunda qui est au salaki. Moi, je pense que le leadership babotama nango pouvoir ils aura inné. Pouvoir ils s'en arrêter aucun de gauche, aucun de droite. Donc message on a appelé ça ba frère au Bana Congo. Boye ko la boulot. Boye ba luka $100, $200. Bobando l'exabatant, bo l'exaté na ba TV pour parler des bêtises. Tous en modèle T. Nous sommes une nouvelle génération. Tout prendre conscience. Il y a venir il y a lobby. Nous sommes la bino boza na énergie belé la mamba musique bozo vanda bozo lata bozo ya na ba plateau mais ba beti Christian Bosembe ba yuma na nyoso bolobela la musique na moni mututé. Christian est un jeune, c'est un modèle, beaucoup de force à Christian Bosembe. Bah, jeune nyoso bazo se débattre Fondation Libye qui poli on est ensemble bande qu'on a biso ebelé oyo bo défendre ba valeur ya biso ba jeune bino bo lali na musique bo ko ku fela ba commentaire sont ba jinte ya on bo ba biloba loba na ba réseaux sociaux. Moi je suis pas votre collègue ngana jeune mo bo na timbela makamu msutonga na longa $100 na €100. Alors bino so bo sa ba bêtise na bino na kin bo za na ba respect ya bato. Songo lo babola ma fali respecter ba maman ya ba musicien mususu na ba carrière na bango. Vous n'avez pas de carrière. Bovan na bino wana kaka YouTube ye polo a bien te lié te oye pe na moto. Ba tout topé moto na zo émission. Ambulance yate. Na éviter ça ba ngongi to ba problème so e troublé bino. Merci beaucoup na ken piana na temps o tikeli ngai. Je pense que été ya bino. Botika ki bu yuma wana. Bo ba yuma bo kan sa bo ba grand. So ba warrior ba commenter, tu as bien parlé, tu as bien parlé. Mais demain tu auras une femme, tu auras des enfants. Frère, lobela fali na bola muteka fali. Olio ya ka ofinga ba mama ba fere ba mama ba héritier. Kende otanga ba nzembo nyonso eza na kati ya formule 7, ya ko expliquer bato ba nzembo. Bato musu ba yemba nzembo na sentiment mais ba luka explication à champ. Si vous n'avez rien à faire, restez dans vos maisons. Boala ba contrater, boala ba salaire te. Bokoma ba yuma bokomi ko exister na sima musique et puis botanga akombo na nga erazo ki tivanda ngala camarade na bino keni ye aye
Boyo c'est émission. Vandi boluka basi na bino na malembe na émission. Bozela ba t-shirt AliExpress na malembe na émission. Bozela ba $30 na ba 50 € na ba western na ba monegra. Ya ba femme seule mité tout na poto malembe. Respectez les gens. La qualité des émissions ne se définit pas dans l'impolitesse et la pauvreté au Boanamo. Les prisonniers mentaux, libérez-vous. Loba bola mwa Fali, loba bola mwa Ferigola. C'est le Congo qui gagne. Fali est premier, mais Fer a ses qualités, Wata a ses qualités, c'est le Congo qui gagne. Botika babilo kona botenga monde banzete mo na jardin. Fali. Faire. Héritier. C'est ça être petit dans l'esprit. Je suis fier de partager le même drapeau que Ferregola, Fali Poupa, Fabregas, Héritier Watanabe et tous les musiciens congolais. Je vous dois du respect. Place et Pessi Pembete, non, l'oba Pembete. Pour l'amour de ma dignité et ma fierté, j'aime le Congo et j'aime la culture. Je vous remercie. À la prochaine.